العالمين الذي جعل الدنيا دار عمل واعتبار وجعل الآخرة دار جزاء وقرار أصل عباده مؤمنون وكفار فالمؤمنون صالحون مصلحون مطيعون والكفار طغاة مفسدون يسعون في الأرض فسادا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه إنه هو البر الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته يفعل ما يشاء ويختار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار. ثم أوصيكم وإياي عباد الله بتقوى الله في سر وعلانيته لأن الله مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم يقول على مكي ويقول أسير Bambe oyo ateli soro moki oyo tozali kofanda awa na bambele ezali mboka to ndako na biso ya misala na ndako na biso ya kosala yango moto nyonso abanda komituna mpona nini azali awa mpona nini nzambe akila ye azala awa mabele oyo tozali kotambola likolo na yango ezali daru amalin wa i'tibari ezali mboka ya misala to ndako ya misala na moto asalaka benfame na ye ya fwa na misala na ye mpe atie akhera ezali nde esika kokende kofutama misala oyo ozali kosala awa lelo daru jazain wa qarari ezali mboka to esika ya kofanda libela nsima ya kofutama oyo mokili tozali kofanda likolo sikoyo mboka to esika ya kosala misala mpe na koleka tozali kotono nzambe na ndenge apona biso atia biso bamusulma tomondelaka ye moko Allah mpe tozali koremercie ndenge alakisa biso ndenge tomondeya ye tozali kotumela masumu na biso mpe na ye mosusu akolimbisaka masumu azali te kaka Allah subhanahu wa taala. Nazali kondima te Allah subhanahu wa taala nde nzambe ya solo azala na oyo azali lokola ye mpe na kinzambe azali nzambe na ndenge ya kela azali nzambe na ndenge ya badesizio azali nzambe na ndenge ya kotika to kosala hakuna kekelamu na ata moko teke nalingi nasala likambo boye yafal ma yasha wa yaqtar azali kosala ye moko oyo yalingi mpe azali kopona oyo yalingi nazali mpe kondima ete toma Muhammad atindamake mpe na biso toma ete nzambe aya kobela biso tolongola kosambela kikeko na likelamu ya nzambe alakisa biso bizaleli nzambe alingi tozala katikati na be bazali kosambela Allahu subhanahu wa taala oyo akila biso mpona kosambela ye alubana kati ya Qur'an wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun na kila bato na bajini te kaka to babondela ngai moko Allah nazali kumile komane ngai moko na bino bande kwa mission bana basi tobanga Allah subhanahu wa ta'ala tobanga ye solo ya bobanga kwa azali komona biso sikana sotozali ayebi oyo tozali kokanisa na katikati na mitema mpe ayebi mbalaboni tozali kokanga biso na kofungola na mokolo ya'lamu kha'inata al-a'yun wa tukhfi as-sudur azali koyeba mbalaboni oyo ozali kokama liso na yo na journée mpe ayebi nini yo olingi osala na katikati na motema na yo oyo olingi osi osala mauduhu batna al-yawm an mu'alaqati ad-dunya lelo tolingaki tolobela hadisa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo akebisaki biso
embrasser mokili fala tualiku dunia ayuha almuslimun embrasser mokili ndenge tozali yango lelo ana dunia hazihi zaia ko mokili oyo ezali ya koleka famuanaka tu dunia sababun fi kulli khati'atin ala wajhi al-ard kolinga mokili mingi ezali tina to ezali cause ya masumu ebele ezali kosalema na likolo ya mabe bisababi dunia tahasabu nas mpona kolinga mokili bato bazali koyinana bisababi dunia wa hubiha annasu yatakatalu mpona kolinga mokili bato bazali kobundana kobomana wa bisababi hubi dunia annasu yashrabuna alkhamra wa yaslun mpona kolinga mokili bato bazali komela masanga mpe bazali kosala zina wa yasriku mpona kolinga mokili bato bazali koyiba muadakatu dunia yajalu al-insan al-muslim la yakhtar bayna al-halal wal-haram soki ozali kolinga mokili yo kobanda kodistingue lisusu te halal na haram na bilei na bilamba لأنك تحب الدنيا وما فيها كيو ذلك لنمكي نما كانوا ما يمزل لهم الشيخ المصري الشيخ يزالي كتير على سو متاع ويزالي كل نسمته ما بنسمه بره لأن إذا انتهينا منه هنا على من خطبتي كل من سمعه بقلبه يأتيني ويسألني ما هو الحل tangu Egyptio ya kaawa soki kosisi kutuba bayoka kaba kutuba naena mitema na bango libosea matoi bawelelaka mwa mingi kotunanganishe kutuba ya shefu huyu marawana auti kubawana solution ezali mapeya oyo shefu auti kotela biso ezobangi ezolebisa boye solution ezali mingi akhir khutbati na khutba le asuka lobi ekozale sika oyo babenga ngo imparatul mabali kon esika moto nyonso akotelema na po wana okozongisa oyo olia yango ya haram ozongisa oyo oloba yango ya haram ozongisa oyo obotela yango na nzela ya haram esika wana في هذا المكان الذي لا يوجد ولا مال ولا أرض ولا دنيا كيف سترون الموالي السكوانا ما بلي كوزا يسوسوتي ما باتاي كوزا يسوسوتي مونغ كوزا لاتي مثال كوزا لاتي على كانترا الموالي نبوانا mbonge kozalate watama kozalate ni mabele kozalate wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi al-Qur'an yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar mokola kiyama mazambe akolo mabele oyo ekozalate yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi zambe akolo mabele oyo atelo komsufe kozalabele te والسماوات لما فتح سببكم وبرزوا لله الواحد القهار بسونيوس ولكلام يوكوز على اكسبوزل يبوسوا على الله سبحانه وتعالى ويعطون مكاس في هذا المكان الذي يسمى بقنطرة المباني الشكوانا na po wana kozongisa na injustice ozala bato na mokili na omisila na yo moko fahuwa alladhi yad'una al-Qur'an al-Karim ala anna sa'ida min ajli hadha al-makan ya wala de koreza ko benga biso to se prepare a partir awa de sikawana to se prepare kona ya moko ezale sida mabe la yakuna hunaka shay'un ستفتدي به من عذاب الله
okozana eloko te yo kofuta yango esika wana mpo batiole tumu te. wasamitum hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wakati maliba profeti wa biso Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ke bakotelemisa moto oyo osalela ye mabe wana na po wana sayukafu hadha rajul alladhi anta akadta min amwali zulman au nasabta alayhi au shatamta au zanaita biimraati au biibnati walam tatub. Bakotelemisa moto wana yo fingafingakie pamba po azalaki moto ya musala, po azalaki mwasi na yo, po azalaki mwana na yo, po azalaki leki na yo, po azalaki inferiere na yo, ofingafingakie pamba. Bakotelemisa yo wana, bakotelemisa moto wana oyo fingafingakie wana. Moto oyo estrokiakie, moto oyo potolaki epozaki na makasi, moto oyo yaki mbongo na leta po oyebana na bato ya leta. Bakotelemisa yo wana. Moto oyo salasina na mwana na ye ya mwasi, tona kosala na mwasi na ye. Bakotelemisa yo wana. Thumma yuqalu lahu madha turidu min hadha alladhi fa'ala bika kadha wa kadha wa kadha. So bakoyebisa ye, olingi tosala nini na moto oyo afinga yo pamba, abeta yo pamba, atambola na mwasi na yo, atambola na mwana na yo, asalela benjisise bwe na we, olingi tosala nini sikoyo. Wakati hadisi shekha mbaki hawa, eske moto wana akoloba nini? Koloba benjisise wana akofika na zambo ezwabu la kuna inoso opesa kai profeta tunajua na wasama na ye eske bozaliko kanisake oyo bafinga ki wana to balaki mbongo na wana akopiko tikila ya moto wana asalaki bato wana atambo la moko kama sababu sio shwa wa tukula wana tokolo zali na tutala tena kitu bazali ko jije moto ashiflaki yo ayisi ko yo zala na songo na wena we yo beso kisile mata kana sio mata yo beta yi. Allah نستعيد لهذا المكان ولن نستعيد لهذا المكان إلا إذا علمنا حقيقة الدنيا. Donc on se prépare à monter les sitawana sorti petit vérité la réalité à monter au besoin à monter. Dans le dunia hazi dans le mamali. Mokilo tozali la mission la passage. L'impression de la safari là-bas. Tozali la voyage de communauté. لا بد أن تنظر إلى الدنيا وتعرف على حقيقتها حتى لا تقع فيها على صدرك. Esengeli oye ba realite amoki na okeba na makambo amoki ya mabe sino kako kwel likuri atolo no likuri amoki ta'kul min harami wa talbas min harami wa tatakallamu fi haram wa tastami'u ila al-haram. Ukuyako lia bloka haram, ukulata bloka haram, ukuyoka makambo haram, ukulibate haram. Lianaka la tadri ma hakikata dunia. Kwa oyebite realite amokiza nini? الذي يعرف حقيقة هذه الدنيا لا بد أن يعتبر يصلح ويأمر بالصلاح ويطيع ويأمر بالطاعة. Mutalebi mokili oyo ya itenango akofande la kaka kosala kamalamu na koevite masumu. Esoki oyo lingaka mokili oyo koleka bikila monzambe akila na koleka nzambe moko na toma na ye okotia mokili liboso ya religion na yo. Yangwana سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما